Fi wana oh mama liana bosane kombona. Fi wana fi. Aïe oh mutabenga nga vrai chinois ye. Ole kabo chinois ria ya. Oye koya ya. Chinois ne yo. Yo ne chinois. Oh vrai chinois. Cameraman zona na misunanga. Sona olobi na fongola ngona fongola me ya na opeka munene ti. Vrai chinois. Nazolo mukie, na misu mukie, muno mukie, makamunyo so eza mikie. Makamunyo so soka no kana misu, makamunyo so sundeni. Quelle intention? Te, intention ezaka pour permettre et permettre mama ba chinois. Yonsko. Tenga banga obika makamunyo so mikie, on a bangi. Évoluons. Mais ngana kota te, so moi, do yo to komi longi chef te na ba danseuse ya ba danseuse. Okomi chef te na ko sala mbaye na mafuta. Ngabi mère, pardon, botika nga na bimal pa on a bino. Kofi a yebisanga, atindi kan bosa mère. Mais bamba e mulangi wana ko songa ka place nga na saki nga na bi président. Yo na mwasi na obo bala na kala biso to yokuta bino. So mwasi na za problème na nga danseuse. Ayebisa mwasi na achanga sikobo kende ya bambo mulangi. Omona ozo aisa mwasi na akozonga kana place ya wuti ngabi président yo na mwasi na yo bobala na kala biso tokuta bino mwasi no leso azi problème okotela ye mama bala na osundola ngai fongo ya nga porte li konsinga na bima to bandi opakata mbangu na kati ya ba producteur na na mulaki ya cham Quelle intention nyonso na chu mbangu to paka likonzi fongo likonzi pe tanga fongo na moni ka porte fungwami na bini ba benga na bana onto se bobi mali bana lopango mbela nga boya wa boya osaba betis na bino ale ba danser pe te mama za ngo ba danser ba ya yo azambanda na ote banda na onde za ka sindi bonga pe mama opa sindi ngape na eba na ngai te po ngape na zala na ngape sukunati no e bande yo kutana sindi te na kutana sindi mena no na mona ke kalo bon ko fema na nani skolati aima na skola uta papa bozi bon skola pas moi sina ultimatum déjà siko aima SP bayemba pena bade bayemba siko to so mpena sindi ezape ka nde mona sindi ndenge lobi nde bayemba ka pena bafali ayemba ka pena banana ezana ngobongo ngala songana bon mais ba mbalo bien ko lukamba na yo ya yo te mbana na yo sinzile kia bon ngape na talaki ngape na parcours na ngaba bengani ngepa ba sani kota na biso na taxi mo yake na ibalusi biso to kitina so bimi na biso ba o batikala ko lubala batikala ko luba mais na nyonso wana ngana limbisa mama Liane na album na ben na boka emer Santa Lia Lyon maman a dit distant depuis le James Rolls donc nazalata na kamnyata na motema te bon après toi ça peut madame ya ex patron donc on appelle ascenseur aux années en bon terme oui asa madame bien te quand même omoni ya makanisa motema mama ki tozongisi yango ngai naza nanga na compte ya bato wana oyo babima na mobali na ye te po nalanda danseuse mo atanga ekutuna ba docteur abi docteur kingani docteur intel tema kingana leka na ngana makambo po ngana bela na passe na leka na ngana makambo wana te siko na démentir ndeni na loba nini na c'est vanté ye moi lobi qui dit je sais n'a pas torti ni sait pas n'a pas attends celui qui ne sait alors qu'il ne sait rien siko na yebi na ngeloti Congollywood Award. Congollywood Award. Une soirée de remise de trophées d'artistes et comédiens nyonso au Bazana Kata RDC et de partout dans le monde. Congollywood Award est un événement où pour rassembler artistes et comédiens, il y a RDC répartis dans le monde, la Katia Dallas, la Texas. Congo promo de Faté Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafideto check Hugues la coiffe y côté
je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo.
Wata plus, wata na des boss là. Igela coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Mesdames, Messieurs, moi je suis très heureux Yoko Bakabosa, Ebele à Rotlanda, votre émission Code 9, émission au cours de laquelle votre humble serviteur que je suis, c'est la phrase habituelle, je reçois pour vous des invités avec qui nous parlons par rapport au sujet d'actualité. Comme vous le savez très bien, nous émettons depuis Kinshasa, capitale RDC au cœur de l'Afrique. Le long un bon dimanche, Luki en tout cas, très occupé, mais le lot accordé, biso moi temps naïe précieux, tout sur la naïe, pour mais un petit peu qu'on éclaircir certaines zones d'ombre. Il y a juste une droite de quelques secondes parce qu'il y a vraiment à boire et à manger pour aborder ce sujet. Ils ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, mesdames et messieurs. On a ça la verbiage belé belé, on a une mituna, une bose la biano, on a pas précision. Mesdames et messieurs, c'est temps pour moi de vous dire à tout de suite. Papa. Nina, on a agent JB Service. Colline Abino et comment il va la mission. Je vais vous donner combien de fois la chance. Il y a beaucoup de gens qui n'ont Colline, on a fait la campagne à Koufa Batin de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosu Colline Abino, Malamoko. Papa. Malali boso yango toza kolia moto bana mwana kenda. En tout cas, JB Service, José Baïla, tango bébé calé, ayemaka ba pesa nga komba ma passe. Pona mona ka passe, ba pesa nga komba ba yila. Pona yila ka batu biloko na bango. Ata la raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà JB Service, à côté de bango na Paris. José Baïla, a collé bana Paris. Mesdames, Messieurs, vous l'avez annoncé Nabiso, vous m'avez vendu juste pembeni nangai. Il y a bien ami bongo affectueusement, il y a yo. Yolande mais bien il y a yo. Le fait de navena il y a yo. Toluki yo, enfin tozuyo, to kango a na matete na place du patron. Toluki to kutio awa. D'abord boni nano yo moko, boni musala et puis boni makambonios. Oui, en tout cas il y a yo. Bonjour, un grand journaliste Joma Topé. En tout cas, il y a yo aza bien pour na boulot nanga. Nando luka yo bikani nando bela mamba producteur banini. En tout cas, na place na matete na hôtel du patron. Nazo répété awa et pas Odile 5 étoiles. Donc bon, suivre comme ma solo, ma question, ma réponse, on va en répondre. Audio, auto, on répondre. Tout. La ligne est à mon zonzo. Vous faites ce que timidité, alors que nga dinga osala na mon zonzo na wana zala yo penza. Eh, zonzo eza nango, qu'est-ce que ezate? So eza non respect pour topé ça, je m'atopé. Topé ça respect pour na ba expéditeur bazolanda, azolanda mutalibo mati. Azolanda mutu oyo apesa nzela. Fiyo ayebolo batansiyo ba yaya ya monde entier. Ya yo nga yo. Voilà, on a en tout cas à tous nos partenaires à travers le monde d'entrée des jeux, je dis un grand merci et puis un coucou particulier à celui qu'on appelle le président Raoul Machoupe depuis la ville de Tokyo, du mode fashion, on est ensemble quoi. Big deal toujours du mode fashion de partout. Toujours il y a eu le sur l'année Maramorolo. Vient en tout mon condi, na madame Nordorian Feza, parent Bran Italie, yom to linga mo pa o mingi, l'autre zu mon amour pe o ya utan na mo pa o to sur l'année. Ya yo au loba yango trop mais ngamba liboso na yamba yo mais quand peut kopesa biso expérience dans le quartier latin ou ya kandenge nini au sala combien d'années dans le quartier latin dans nga c'est 11 ans et puis na ya quartier latin to ki ko faire le danseuse na ye na Montfleury
Tant comme na mon frère na kutena vie na DJ Tsiko. Autant groupe ni. Non, na autant na groupe té. Non, c'est na groupe té. Mais ils allaient quand moi qui dansais zwana il y a ba palais wana. Mon a ba fête ba non na maso na bini au monde na ba sensi fena que non ah yo danser si bon ndeni mais je m'atopé à position na quoi apprécier Sandra Lina et nani passons si bembo na chouchou mamba yo na non apprécier bon makasi tant on est on est fois katanga il faut na que beta porte na quartier la terre. Il bembo la PC mbote depuis les États-Unis il m'aurait biné tout ça là. Un patch il y a ba pro pas na ndenge pe na yo kende mon fléri na kutana fi na DJ Tsiko na kutani na papa Kabongo abi ah tout cas penande ozaka ve soki amoni yo au CP là ve déjà l'hôpital ve pas orité ba ministère to ke na cabine to ke obenga ve on a ba téléphone ezai boité ba téléphone ezai ka fo code ke ah ba jeu de cabine wana to ke na cabine to komiana président to dans ce moment boy comme Yolande ah ko fa danser Yolande ah ngana la ko danser comme Yolande ah azande ni ve dia bon azapembe azapetaye hein so monier oh c'est pas ça moulay ko fabi oui asa moulay abi bon passer nga non tanga passer nga maman na lobi allo bonjour président ah yo na zio na orchestre na te obi nga président tout cas na zio ah oui directement à mon auti au ça test était à mon nga été alobi bon ça va na zio tanga mona na zio to benga président donc c'est que nous a pena na on yo bien nga pena président et c'est que bien nga président ayebi singa bil ko marraine na biso la ki télé Thérèse yo ya ni ya perroquet planète J New Savanana ayebi singa bi bokbi me pa tete ke papa tete ya tete papa singa concert ko faire ngani ba camaradesité songi té moyibi té faut zala na ko mikiti ça et papa doyen no kuti bango ngapena singa ba ya tete ça va na yo ki mwana maele ayo kaka en tout cas na yo kapena conseil wana na tambo na quartier la tente na vandaki malgré ba songi baza kolo bezali mabe ezali na supporter pendant 11 ans wana puis ba kolunga ba kozonga mais ba 11 ans penda tara ya yo 3 fois chief donc respect pena na mokonzi mopa l'expérience c'est ba tourner au kidnapper ba tourner ko sala combien de voyages na quartier la tente na salle les 3 passeports plus tenali nande to eko renouveler sous ba passeport donc na voyager ko fi à faire voyager à trop na cause à ingratitude moi son na ingrat même matin au dit et 5 étoiles akolo babi aya ignorer ko to ko follow mide nga na yebi na sima ya ko follow mide soki a ignorer ko follow mide c'est pas un jour ko ignorer nga les longa na zuba na ozo ba valeur toujours na ozo ba valeur pour na groupe quartier latin na ozo pour na valeur te pour na sa mwana mama tabu so azaki mwana mama tabu combien de bateaux bazana kata banda kuna ba yebi bangoti mais mutu wana salinga ni grâce que na o ko kende boy to kenda Maroc to ovanda palais mona roi ovanda palais mona roi na ba Rwanda o saluer ba président o président nani Kagame to pesa na bambote to zolamuka ya pardon ata ku tutamsu miso na kima kina ba Afrika wa na lo bara atika na fana na ngamona miyebela kisina na kimelaki ba obi ba kimi na ba poto baki mana bangona ba poto batika mo ba biloba lo ba chantage et ça na ngiloti ko fiara ko parenthèse mon nom ya muke toutes les fois besoin occasion awatia ndinga di banda mboka partout bokina yozo pe okina zo pe opportunité okina pe ba poto na quartier là oui na opportunité pour nani to bete lycée Montmartre to bete lycée Montmartre na ko felo midi na tuni mo pour na zonga place moko bon na ko vivre ndenge nini na leader na bino libanda parce que na bande on a bino o le loba accusa ex-président na Omo Pao qui a bino ba ko banda ko fo bino bozaka na ba téléphone te bona na mato ino pe komaki yo pozo pour kidnapper ba mikeli na quartier latin Pesabiso, vraie version, parce que dans le français, l'information elle est meilleure lorsqu'elle est prise à la source. Tu as une zélé, tu es peine à mon copain, oh, ça rappelle un groupe, mais tu as des solutions, bon, nous, en est les bandes. Papa Langai, au mimi, moi, si. Papa Langai, au mimi, pena mutuna voyage, au ticket na balabala. Si moi, là, tu as un problème. Hein? Tu as un rapport, ba crime, belé, pesa kuna. Les lobos, ba kosa la pe moi na batu mabe. Yo mutoza nini omemaki mwana wana na poto siko soki ndenge peno omemaki mwana na poto so osundole na balabala bato kutanuka na concert
est-ce que ça a un sens? Biso zaki béberge. Lelo, tu as dansé Moro Azan na quartier la tête lelo. Non, t'as un combo t'as à Kinshasa. Avant d'arriver à ma mamie, à Outa Gemena. Siko, qu'on fait bien na bouquet na balabala. Eh papa tayo moko. Au bouquet ndengeni. Ah, ça va bien gagner avec Tito na Gemena, zo gibola. Ah, siko, tant on na Gemena na âge po komi. Il faut yeba. Biso mère na biso père na biso ayeli na Kinshasa. Tant maman na biso na père na biso baye ko sala bayo sa divorce. Père na biso, ma mère na biso tant akeya luka ki nanu ba famille na ye. O comprendre? Tant on peut sa mutu nanu azonga no esikana. Il faut ba passe yo kisi. Mais tant on lelo maman soit ah na ki naza bien. Ba na nga baza bien. Bon ça va pour mes attentes que luka no bande ko nanga. Akabeti tour aluki bande ko ni ma nana ki entel wapi wapi. Ndeko nanga vanda boy. Ba ko sa mutu ndenge wana te. Okimi. Hein papa? Okimi. Pour luka place au vanda. Olobike nakosela makambo mutu ana ngala bakimi bakimi ngana vanda na mo fleurir na tikala oka mutakangi o sécurité ba voisin pe ba fani na mo fleurir wana bayoka ta danseuse moko tikala ko ganga o sécurité do zaki violté ngala kutana makambo wana ti ko folo midalo bananga ke Yolande na lobi soki obimina ngate o mata podium en tout cas papa na ngai na kutana ngoti. Nagi petinanga sandali na sekti senga na comme pas possible la PCP mutunanga injure à Moronda wa salam place aza sandali ndanga bomanga lobi abiye kutu ndekutu kofi ako poursuivre pour y a violer ka kofi tala niveau sandali na kenango o master ngai akom atorana na Kenya blebla akomane diaspora na Toronto wana na Canada Denis Diambu Ngimbi ya boss moto na master ngai na madame na yo Benedi Amba na bana bino Coxia Florent Coxia, tout en tout cas, je les aime beaucoup. Et ça, gros bisous de la part de tonton Joe, quoi. Amalia, Hortense, je vous aime beaucoup. C'est quoi qui dansait que le monsieur peut pour violer mon pao. C'est quoi, yo? Au moins, Bastien Sora, il y a un balabala. Monsieur, c'est pas quoi apprécier au talika, ah, j'ai ma femme. Vous comprenez? Peut-être comme elle a bang. Naya yoyo tina koma chefte na quartier latin. Eh, ezala nango. Mais siko, lelo bito omona. Papa m'a dit le bani Albertina botama na 50 nga na 83. Atabo côté linga ni na aussi kaete. Siko moni maman. Quelle intention. Ah non, je suis maman, mes condoléances moi ça. Papa m'a dit loupé à son nom papa nanga. Papa nanga na pena wana zaki na ndo le life fort. Po ya beta bando beta pena mambo ibele akati. O comprendre? Eza intention ya mutu. Donc ça intention ya mutu, mutu ça le loko wana ti. Soki yo ozokende o crépa patron, peut-être yo ndi mutu bisi patron le Cambouane. Alors yo ndi mutu fait le patron. Mais si vous avez un tika na ko lobate patron benginga Yolande dit bon matana Didier kuna tona chai bokendo pona bateni na lingi bola telanga pembe toke to poni bateni ah présent to voyager combien te bon voyager 6 po biso za trop ezaka 6 non présent to voyager 6 na quelle police teni présent ta teni o sepe nango ah o pesa bien présent là o sepe dans l'histoire to betaki ya musala. Donc, na kati bino bete maswan po bango nyonso bakima na poto bango nyonso tout est bazaba ba chefté. Po na okaka balobaka o chefté na kofolo mide il faut komaka mwasi ya kofi. Omoni ngata ti mère ali na landanga na mbulangi na mo fleur on vient bima prison. Ogenda ko tabita on lisola mo kenda ko tala vie na mais oniko esala manengo imagine nga ezaka noni via bima na endenge o soki penga pe na sala na ngate na Kenya kuna ndinga betaka danseuse wana nga na sala ti to yebo ah tutaka boye vie aye oya na kin ah vie lo wa kin ah papa o bakangi vie ah to sala biso bien ti neti ngaya yo salanga betanga ah président na prison ah Ange Michael en tout cas pena garder Ange Gabriel sala pena olobani mambo kitoko pena ko samba ngwele ka bien via bima et après 2 jours après to rao via bimi ah to benga na ba masalo ni na vangu Laura Mombili mais Lorette Mbila to bité to kita mon fléri to kuta pe fabrika sayaka fali pe ayaka bana ya papa wana nde mtu bayaka bana papa baye ne fali aye pa ah to vanda bo ah mère sera lekina e biso to monika ah mère lekina e bika ah
sommaire alekini biso tobe ya quadra ya quadra tobika ambiance ezali ndenge evi abimi bafe sampe ngombe bazalaki bafe na biso Thierry Pinzi bazalaki bajournaliste bayoyoka serole ba natalaka bo evi abenginga mayo yayo yana habite talaka nde nakoti ba prison babilo mubo ya banoir esaninga anakochaninga ve nana pomadi mo nakoki nasombela yo ekolongola yo babiloko wana ya noir ezalaka manquement moza na mwa soucière mo mpe mwa ve eleka nango ve abibisi mo na poche apesinga naye mpe nasende bamasanga po eza mpe tindenge elo mo boye nazo nakoyisa bango te po eza tindenge elo mo boye nazoya te oseke vie mpe sombongo yo leki nonga bona leka nde natiki sak nanga ok ça va biso totika na sak natiki sak via yebisanga alobi omoni eloko oyelanga peselanga resikanga na peseli yo mbongo taki nga na respectaka mutu esiki na respecta maloba mpe ya mutu il faut napesa ye mpe kaka esika apeselenga naye nandenga kunda te fi atelemi na porte na ye bamare bafai na bango na veranda kuna na pale wa ngambu wana banani bafe sans mpe ngombe bafandi boye biso mpe tofandi boye na bana oncle rese na badanseuse tant mpe nakei nasombi na ye mbamo na ye mpe ka esika vie ayebisenga na opesela na ye na telemi vie mbamo nga bitresa ngai yo na ye aye azwi en tout cas vraiment merci merci moi vous reste moi etikalaki maintenant que biso toaka ba bonté moi mive moi mive mon habite TV tala reste etikali abia te ani nyango ka boye nazwi na chez moi eloko na poche naki au fond tu n'as Cédric azwa mive bona Cédric encadreur de sorcière o asimbi caméra o Cédric azwa mive ba mive zala nango patron na lobby est-ce que patron na bino aropeso loti soit peso loto tambani Rafingindo number 1 welcome na bébé na biso Raf Junior number 1 Rafingindo biso peut se retrouver ya yo pa komi na mateta wa to luka soutien ezala rateka boité faut ezala pe ezala pe na ba petit biso ba to sepelaka o comprendre na ye na télé na pesi VVP na zonga bona o kaka fi wana mama lia na bosane kombona fi wana fi bien mutabenga nga fois chinois ye oleka boye chinois ria oye koya chinois bana chinois ne yo ne chinois vrai chinois cameraman zonga na misu nanga sona olobi na fongola ngo na fongola ngo me ya na opeka munene ti vrai chinois nazolo mukie na misu mukie muno mukie makamunyoso eza mikie makamunyoso soka noka na misu makamunyoso esundeni quelle intention te intention ezaka po epermettre mama bachinois yansko tenga banga obika makamunyoso mikie ona bangi évoluons tokota kasi tokoti tu o comprendre natala bo fi wana nataka be garçon mo avant nepeme atie mère obenga na fi wana garçon na jamais obenga ngapi fi wana benga l'Italia na la mwinga bi oui te na moni mère benga fi oyaka na ye to sani na mobali nanga ngabite mobali na onde mutatuna ngai babiloko esali na matama so ekolonga ni lokwa na yebi pe lo monde be biso ba fi to sa to olongo chef te na badanseuse okomi chef te na mafuta ngai bi mama Liane omoni ngai Yolande nayaka wati po vie na nga tuna ngai Yolande oyaka te po ngai posa na yaka epano te po na lala nzala ti epa biso tolala nzala ti batour nga na fana 11 ans ovanda epa mutu 11 ans papa 11 epa mutu okobetele sutu moite que c'est que au moni makambo pe ya poto ya wana ezokosamela bongo omoi ba problème on nga ozwa te so mutu bokabwani wazo kabiso ka bosani azongi se ka bosana itonga ta na bimaki na bosana ke lo te na lobaki en tout cas pena tout oyo esi na ngonga na ke na nga na bisana nga ba makambo na ngai ngabi menga na kota te so moi do yo to komi longi chef te na ba danseuse ya ba danseuse okomi chef te na kosela mbai na nga mafuta ngabi mère pardon botika nga na bimal pa on a bino kofia oyebisanga
atindika ngani bosa mère mais bamba e mulangi wana kozonga ka place onga na saki ngana bi président yo na mwasi na obo balana kala biso to yokuta bino so mwasi na za problème na nga danseuse ayebisa mwasi na ye achanga siko boye kende ya abambo mulangi omona ozo aisa mwasi na ye akozonga ka na place oyo ya wuti ngabi président yo na mwasi na yo bobala na kala biso tokuta bino mwasi no lelo so azi problème okotela ye mama bala na osundola ngai fongo ya nga porte likonsinga na bima to bandi opakata mbangu na kati ya baproducteur na na mulangi ya cham quelle tension nyonso na chu mbangu topaka likonzi fongo likonzi pe tanga fongo na moni ka porte fungwami na bini ba bengana bana onto sibo bimana lopango mbela nga boya wa boya osaba betis na bino ale ba danser sipete mama za ngo ba danser babi ya yo azambanda na ote banda na onde za ka sindi bo ngabe mama opa sindi ngabe na eba na ngai te po ngabe na zala na ngabe sukunati no e bande yo kutana sindi te na kutana sindi mena no na mona ke kalo bon ko fema na nani skolati aima na skola uta papa bozi bon skola pas moi sina ultimatum déjà siko aima SP bayemba pena bade bayemba siko to so mpena sindi ezape kande mona sindi ndenge lobi nde bayemba ka pena bafali ayemba ka pena banana ezana ngobongo ngala zonga na ngobongo me ba mbalobi ko lukamba na yo ya yo te mbana na yo sindi le kia bon pena talaki ngabi na parcours na ngaba bengani ngepa badna sani kota na biso na taxi mo yaki na ibalusi biso tokitina so bimi na biso bao batikala ekoloba na batikala ekoloba mais na nyonso wana nga na limbisa mama Liane na album na be na bwaka mère Santa Lia Lione mama na Didi Stone depuis le James Rolls donc na zalata na likamnyata na motema te bon après toi azape madame ya ex patron na donc azape ka ascenseur aux années en bon terme oui aza madame ya te quand même omoni ya makanisa motema mamaki tozongisi yango ngai naza nanga na compte ya bato wana oyo babima na mobali na ye te mpo nalanda ye danseuse mo ata ngai kutu na badocteur abi docteur kingani docteur intel temaki ngai naleka na ngai na makambo mpo ngai nabelaka na pasi naleka na ngai na bamakambo wana te siko na dementir ndeni naloba nini na sévente ye mo alobi qui dit je sais n'a pas torti ni sait pas n'a pas attends celui qui ne sait alors qu'il ne sait rien siko na yebi nange loti na bana oloba kaka akangaka biso asalaka boye bo bapara na biso kala na batikaka biso poani siko ya yoyo biso tokokenda biso po tozwa otambola ye molai te bantu bata biso à travers le monde baza mpe na besoin ya baprécision mosusu tokomi na biso pratiquement vers la fin mais du moins s'il faut adresser un mot en une minute na bandeko na yo wana peut-être bazwi qu'on avait un courage, je ne sais pas, parce que non, maîtriser le dossier, dans le dossier, moro, les gens niveau justice, non, maîtriser, t'es tout n'a parce que yo a manqué, ok, n'a pas payé mikili, on vend la payé n'a pas. S'il faut payer sa conseil, n'a bandé qu'on a ou ana, au rôle bandé, Cédric, zoya yo bien, et puis on a zonga, on a des annonces. Bon, on a le bas Béni, Yassoise, Rifine, Stella, tout ça battu. Mutu mote ka kofi azaka na bolamu na ye azaka na bolamu neti asala mabe na ye bamabe misusu eza kobomba déjà soko okomi déjà na part moko oza déjà ozwi un pas na vie bato mosusu bakokota baprière mpo bakeba poto wana mais kofi olomide amema bino atika bino fallait pas kokosa kofi asala baclip na bafille ya kano nana tumutika omona fille ya clip ya Kofi Olomide fundi Kofi na justice te ka viola ye ka biso ba danser pona long na milongoli te ka biso ba danseuse nde tozoloba Kofi a viola biso Kofi azongisa boye Kofi boye non Kofi a viola mutu te nde bozana conscience na bino elobela bino Kofi a viola batu te Kofi a violeur te Kofi ana mwasi na ye mama bana na ye botika ye abeta miziki na ye akende partout ka ndenge lelo komi na ata bawera pe babeta na poto te ata bajipe pe babeta na poto te o nani babeta na poto te ba ke fête mo babeti na kuku babeti na kati o batie mwa nini ndule bo babeti na boîte ezate ke ote to lo baboye po lobi to zo ba mikanda po ba ndo futa biso zo place ovanda te ya
mutu mususu akopesa place ovanda mati en erreur wana eza berreur oza na temps o mo oteke po mobali mpe oyo akobala obanga yo ayebi ke likambo déjà akosa bonso mwasi alobi abia akoselanga mpe likambo Koffi Olomide alibéra badanseuse Koffi Olomide faites attention na badanseuse danseuse azaka danseuse mwana ya ndaku azaka mwana ndaku omoni biso baye yo tozala bana ndaku toya envers yo tosala musala esila tokangisa bisaka tokenda tika danseuse aya epa na yo lokola danseuse tika komema danseuse na ba vie privée na yo peut-être ata mosusu okwesamaki na moko wana mpe conseil mpe napesi mpe vie mpe conseil po bakamarade misu bakoloba na bango alobi na ya solo metango nga nakuta ye nango te nakoloba te keza ya solo mpo elikamu na moni te okomprendre totika mpena bamakambo oyo eleka nango na ndenge moko te ke bomema yango via viola namona nanga viole na mofleri te mofleri eleka na viole te Koffi Olomide aza artiste lelo bafia lelo bakomi soki azobima na balider azomona aza danger or oyeba te ke lobi ifo mpe osala nini obala bobangisa mibali na bino babali bino ke o te Koffi Olomide aviole bino Koffi Olomide asali boye so otali mobali na yo na basuccès o Koffi aza nango mobali na yo ta mosusu aza nango te soko otali mpe elongi na yo na lia mwasi ya Koffi ya ndako ta mosusu yo mpo oza nango te donc to respectaka mutu oyo aya azwi yo na mosala alongoli yo na pa mombwa matisi omoi deuxième escalier troisième escalier en tout cas mamango atotika na biso oloba mpo eza na ora lokuta. Merci beaucoup Yayo. Mais toi aussi, c'est bon, tu quand même 5 euros le Cambouya, il y a programme na yo parce que vous avez une carrière solo. Ah tout petit yo, dans tel du patron, ah on a ma tête, ils a place yo, on va travailler na de mon yo pena na animateur na yo, mais yo peut salir le bas par rapport à la carrière na yo. Pour la production na yo nini moi en une minute kaka programme na yo mo personnel parce que to lobi to ma quartier latin c'est pour betel son na yo en une minute c'est pinga na si ça na. Oui, en tout cas penza on allait trop pendant X temps producteur a quitté na bande ko travailler toujours ngamoko et puis lelo Zambé a sali peka ba grâce na ye a sali na ba grâce na ye pe na kutani na nani na producteur nanga Odile ya 5 étoiles ayibisinga lobi ya yo nga pe na za moi si suis femme mariée tous na za la place nanga na lingi koma ko ya ko répéter wana malheureusement boye na moi pourquoi chose qui na moi to kota totali donc ba place ça to bandobeta ba nini ba barbecue moi ba choqué moi ba choqué to bandobeta pena donc pena et ça et comme pena donc parler ya yo aye à rejoindre nae papa nae Félix Oazé quoi na matete donc ba na matete ya yoyo aye et pas na bino ya ponga ça ya monde entier koko mama papa nani abenga ngai ya yoyo donc ngai yoyo na yi boni sama Charlie Balaka manager na je passe oh tu passes oui sautons question pour un champion so éviter faux koleka sautons to sisi na biso kabwana bandeko na ba coordonner na yo parce que ba muso solo bité po eza to courir derrière le temps ma muso bana besoin ba précision nango ne ba rozo yo directement pour numéro nanga eza affiché ouais on senga nga yo na opesa mbala mais yo mo pesa ba numéro non en tout cas number nanga 00 bat bazali banamboka 00243 81 28 16 755 00243 81 28 16 755. Alors, Elliot Kilangalanga, mon fils aîné, et puis Elliot, ma mère Tabou et ma grande sœur Civile Italia. Dans la boutique Fango de Paris. Voilà, c'est mon vieux. Et puis Jenny Boto, Bobès Matumona. Et puis Elliot Maleka Mandambo. Ah, pourquoi pas à Mouité, à moi, Mouité. En tout cas, mesdames, messieurs, c'était un réel plaisir. En tout cas, comme je l'ai toujours dit habituellement, cette émission est loin d'être un tribunal. À travers le monde, numéro réconforté. À peine besoin de soutien parce que bandi carrière na yemoko. Asa vraiment a besoin de soutien, coup de pouce na bino et permettre qu'il avance. Ba condoléances na ngai na master na ngai Jos Chingoma de Liverpool, au père de grand frère na yo. Semaine déjà tous anons na kinawa.
Pamphile Pembele, Blaise Samba, je vous aime beaucoup, mes amis, la Grande-Bretagne. On a commis pratiquement la souka. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui est derrière la caméra, encadreur des sorcières, Cédric Bakamana, professeur des élèves. Merci beaucoup pour l'efficacité dans le travail, malgré Moulito Obunda. Jonathan, appelle Jonathan Bote. Jonathan Nani. En tout cas, on a l'élé, franchement. Eindi eza ya koyinda nakoloba te lisanga ya banganga lisanga ya bana nzambe selola toujours péchant exil moi lilobeke sanga bien babi bana Dallas tozoya na Congo lunda wa babi toloba mingi te po tozoya ne musala wa équipe eza costume ba musu bomoni bango to bomona bango babi tozo ko sepelisa bino boloba bolela ki bozela ki biso mingi tozoya vraiment cette fois-ci jamais quoi tozoya bana ba le 5 août bana août nde ba 5 siba gambo eza ko yinda toya dinana okoloba te ah oui événement eza biso bana août na bana Dallas je veux dire tozo fêter ensemble na bino ah oui bana Dallas bosuma ba billet état nyonso ya Amérique bosuma ba billet spectacle est chaud et puis toujours il y a pour remettre biso ba trophée na biso toujours mérité donc nazo benisa bino nyonso très bien partout bisika nyonso bozali Congo Good Award nulle part ailleurs aya et pas Clément c'est chaud moi c'est Ambinga hein Mwindu pete alors tozana basara tozana ba junior ouais Congolwood ngande tolobi donc le 5 août déjà tozana kata Dallas voilà donc le 11 tokutani contact Clément Show hein Yubikaka Clément Show dans Dallas tu m'habiller pour aussi là tu m'habiller on va congé voilà les 5 comment on a ko fêter anniversaire mai mais Sarah Matiala Mantioni Dallas c'est lali pour équipe nationale des Oya babi to mona mais oyo to yende Dallas bana Dallas biso to kenda biso partout hein ah oui tout oyo Dallas mais Texas donc Texas c'est Zoyinda bana Dallas ah ben je crois que ça va brûler. L'événement c'est le 11 août. L'événement parce que là on va nous remettre des trophées. We're gonna come very soon to get our own trophy, the awards. Then we are coming to Dallas. Nakoloba mingi te mais événement ezali le 11 août. Ndeza événement mais biso déjà les 5. Netika Katros à la déjà na Dallas rien à dire Congolwood bo somba ba billet bo contacter Clémence Show bo somba ba billet ba trouver ya bisika boya parce que ça va chauffer. Mais c'est ça bana Dallas te bana France beto bana Belgique bana Canada bana Suisse bana Angleterre bana Canada ba koye belé bana Canada ba koye belé junior ndike na wiki na bata Brésil ba oya Herman Kasa benga lobiso komingala ye Herman Kasa moi mulopo akozala Ansu Luzolo akozala Videlo akozala Kalunga akozala Sila akozala Ariasho akozala Mode ben ça va mais nous fêter président nous fêter ici les 5 dinana le 8 la cadette de la famille donc il est les 28 refêter ensemble donc oya et Nzambe nani ozango kota nani akozanga on a lingaka selfie na black and white oh la chika kimi chika Congolwood ne makambo Chicago ma fille tozoya kofete mokili ekomi na suka film ebotali film cartonné ezoya kozwa pe trophée nango film mokili ekomi na suka tozoya kozwa ba trophée na biso en tant que le bon travail que nous faisons et on vous prévient qu'on sera de retour chez nous parce que nous on y va on rentre aussi c'est Lola toujours c'est Lola rien à dire Clément c'est chaud oh papa Sam Mbengi Clément c'est Mbengi on est ensemble, il n'y a pas de souci, rien à dire. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous
en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya, parce que promotion, et Zaline copé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.